Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Fondation Martine Okunji, Oyo Ekambamaka, na Yemoko, la maman de bonté Martine Okunji, na objectif nango ya ko soutenir ba femme, Oyo, ba vivaka na ba famille monoparentale, pe ba femme veuve, pe ba fille mère, maman de bon cœur Martine Okunji, na mosika wape pa yazali, azali kolemba te na ko conscientiser ba maman, ba batela tout d'abord santé, yabango, yabana, pe mabota na bango mobimba. Na boende na thème ya année 2021 pour la lutte ya droit de la femme Oyo et lobby leadership féminin d'excellence pour une société égalitaire et numérique à l'heure de la Covid-19 na souci ya ba maman congolaise pe ba fille mère Oyo ba sala kamusala na bango makasi effort na bango ndezali ko bikisa mama bota Talatina, ba sangisi ba maman ebele oyo nyonso bozali komona awa, ba maman ya quartier de bonhomme, ba vandi bango nyonso ebele awa, pona koyoka, mate ya pe ko fungola bango idéologie ya thème oyo, lokola ezalaki na français, mingi pe elekeli bango na matoi. Tala, comité ya ba maman ya Fondation Martine Okunji, bazwa kitan na bango ya ko expliquer ba maman pe ko féliciter bango penza na misala oyo basalaka butu moyi pona ko bokola mabota na boende balobaki boyi. Bonne fête ba maman. Merci. Solo bela moi de la femme. Toyebi ke moi oyo mobimba ezali moi oyo zolo bela bu moi si. Na yebi ke thème mokili mobimba ezolobela mwasi leadership de la femme bokonzi ya mwasi bokambi ya mwasi lolenge nini mwasi akoki kokamba lolenge nini mwasi akoki ko diriger ezate nini mwasi akoki diriger kaka ndaku na ete mwasi akoki ko diriger société akoki kokamba mboka mobimba. Yangwana mukolo alelo moi oyo mobimba ezalaki moi de la femme. Yangwana Fondation Martine Okunji esepeli mukolo alelo tolobela thème oyo. Oyo ezolobela bu mwasi bokonzi ya bu mwasi. Mwasi na kati ya société. Mwasi na kati ya compagnie. Mwasi na kati ya ndaku neni ni mwasi akoki kokamba lolenge nini mwasi akoki kodiriger pona nga mukolo alelo mwa oyo ezalaka mwa moko epesaka nga révolte ya lolenge nini pona tango akala tozali komona ba mama bazonyokwama bazali ko se limiter kaka na cuisine bazolobela biso ke mwasi ndenga azawana akosala nini ye musala na ye asuka kaka na cuisine pona kobatela bana mais na kati na biso toomona lelo na mboka na biso bazolobela parité bazolobela mwasi atelema akamba mwasi atelema akonza kokonza neza te okende kobundisa papa okoma ennemi ya mobali te osala ndenge nini mutu ya mwasi akoki ko raisonner pona kosala. Tobando komona lelo tozofana na ba ya classe tozana mibali biso basi tozosala tozotanga tobimi pe ba pourcentage ebele koleka mibali yango na fondation na biso Martine Okunji atelemi alobi ba mama ya fondation ba telema ba mama ba yeba lolenge nini ya ko se défendre to se limiter te moi c'est ezali puta te ozate ke nga na lati liputa mwasi liputa mutu ya mwasi a raisonné ndenge nini akoki kokamba mboka na ye
totali na mboka na biso tozali na mama Nzuzi wa Mbombo. Maman wana a travaillé na gouvernement pendant combien de années? Tosuka kaka na ba mama Nzuzi wa Mbombo te. Tozomona ba ministre belé bazo sala basi. Mais tosuka pe kaka na bango te mais tokende. Lelo tozomona mama Rachel azali boso na biso awa, azali journaliste. Eza pe ndenge moko na ba mama na biso ya fondation to telema to sala. Donc réfléchir nanu eloko nini okoko sala pona mukolo lelo na mwa ya lelo yo mwa simitala nanu okoza la leader na nini tozotala ba mama ofandi osala ka mwa si aba manipulaka yo likolo a 200 francs ba manipulaka yo likolo ya 20 000 francs mais tandis que oza na makolo mibale na maboko mibale ndenge mobali aza na makolo mibale azoluka yo koko luka te tant pour autres travailler na kati ya société eza te ke mibali wana mpo babanda kosakana na yo te tolobaki awa nalobaki ke mwasi o bafinaka liste aza mwasi te bakoki kolinga yo mais faut yeba koloba non eza te ondima kaka oui mpo basakana na yo likolo a 200 soit 20 000 francs yangwana mama biso asepela kitola kisaba mama na biso lelo zo raisonner ka nazo luka soutien ba soutenir nga na fondation wana mama na soutenir nga na zwa mbongo na sala mendeni nokoko kamba pe mbongo wana o dirigeant po ekende liboso ndeni nokoko travailler pe na kati ya société po société on peut avancer ke liboso ndeni po koko sala musala na kati ya fondation ngo po fondation pe ekende liboso idée na yo oyo komemela biso na kati ya fondation po fondation na biso pe ekende liboso ekoma munene raisonnement wana nde tozali kosenga mokolo lelo ke bango ba réfléchir sur ça idée ni nokoko se révolter tozala mama toboti bana ndenge ni toko apprendre bango en charge tosala bana na biso bazala pe ba leader ya lobby bana na biso même ya basi lobby ba koma pe ba leader yangwana mukolo lelo na sepela ki kolobela yango. Merci maman Florence. Mbote ba mama tozolobela kaka likambo ya mois de la femme. Mois de la femme ezolakisa biso makambo ebele eza te ke kozala mwasi ovanda kaka na ndako olambaka fufu obotaka bana esukela wana te. Il fallait ozala mwasi oyo oyebi kotelema na nyonso neti mama na biso Martine Okundi talaka ba idée na ye aza mwasi lokola biso fallait to imiter pe oye pas osala tant tozolanda déjà mutu fallait to mona ke mutu makamuni na malamu ozosala tant yo zomona makamwa mutu na azosala ya mala fallait po landa ngo banda kosala ngo appliquer ngo pe eza te ke omoni kaka osaleli kaka otiki yango kaka bongo te neti ngande naza awa moi oyo moi de la femme elobela nga makambo ebele nako kovanda te kaka posa naza mwasi alibala navanda kaka na libala nalambelaka bana nakipaka mobali te il fallait nasala pe na défendre pe mboka na nga po ye ndenge aza nazo défendre mboka na ye po kosangana na biso boye azo défendre déjà mboka po biso toza bana mboka oyo aza na posa bamama basala aza na posa bamama bateka aza na posa bamama bakende pe liboso basoutenir pe bato mosusu idée mama na biso Martine Okundi yango wana mais bamama mosusu avandi kaka kende na zaboye na sui kaka na kobota te mama il fallait raisonner nde tokoti na kati ya fondation oyo kolo fondation alala taza déjà akolamuka alamuka tongo ava kutu toyeba ya salamuka asala makambo ya bien alobaka bien pas raisonner bien il fallait tolanda mukambi na biso ndenge azo sa il fallait to banda ko sala bongo lelo ko kozwa mbongo mama mais soki obi ko salela ngo te mbongo ane esili tonga su na chômage lelo ko kozwa musala mais soki obi ko sala musala na te mama balongolo na musala ozonga su na chômage yango to bi ke fallait tozala ba femme de valeur moi so azo raisonner malamu na kati ya libota na ye na kati ya mboka na ye parce que mboko eza ya biso tala ke mama Martine aza na poto mazo raisonner pour na mboka na ye c'est que aza na posa ke mboka na ye ezala pe malamu yango nde tozo sanga na boye mama oyo kozwa ya muke oyo komonana il fallait au travailler au sala po pesa mboka na yo valeur
osala po pesa bato oza na bango meme na kati ya libala na yo po soki po ozosala mobali pa kozwa na valeur po eza na bamama mosusu azelaka mobali na nyonso ntina savoir 50 francs nde biloko mama na biso Martine azoboya po na minute mobali akoki kozala na mbongo place alinga asa moni po yo po oede ekosepelisa ye makasi akotika mpe kopekisio na kati ya réunion oyo te yango tozobaka efale ozala ya kotelema tolanda nde mama na biso Martine Okundi azosala azoloba mama na biso aza moto ayokaka minoko nyonso soki okokoloba te na kati ya lingala ata na chiluba ata na kitete na langue nyonso oyo oyebi mama na biso ayebi yango nazoloba ke ngai mama Florence Tumba nazoloba nazobisa mama na biso na chiluba ke ba mama bajine dijishinga didi aba soutenir bo bya bakama ni kumuita buja bwase mubi ose biju utwenzela twini cha kumuita buja bwase twenza bwase tumusankishine benda tusankishe tutu mutu bena message ya bwase atumvu muji mutu ambulushi mungondo wetu ba mama mutu peshi valeur to tu bien tutu mo peshi valeur to pese valeur na mwana biso oya pese biso na mwana biso moi de la femme to pese valeur to tosi na maloba oya lobaki to sangani to pese pe isu merci na ndenga latisi biso na ndenga zo sangisa biso na mama ya komela tozo pese merci parce que aza mama oyo aza na baida malam tozo soutenir ye to kotika la kotika e te yango na suki wana batikaki bamama s'exprimer na langue maternelle na bango po se défendre malamu bayeba ndenge nini kozala leader sans que kokatisa limite to pe kolekisa mondelo oyo mwasi esengeli azala nango ndenge nzambe akila bango komite mobimba bazalaki wana kolatisa bamama kitoko bamelaki baliaki pe journée lekaki kitoko vraiment kasi bango oyo bazalaki batémoin balobaki boye ba mamu kibedi bakolesha bana ba mamu bwalu mamu muntu padi mamu kayikokuto lubanza ndufwa kibwalu kai mamu lelu tudi mwabeu tukusakidila ni tukwanyisha bwa chakuti chakuno chitudi banwa ni chitudi bavwala bon tudi tukwambile bwani bumuji mutuvuluka bwa kutusombesha mu fondation wa Martine tudi basoni fondation wu akola aya kumpala alo bumuji fondation ya bantu bakwabu bwalu mwabeu tudi bakwinjila mo mushima tudi bategemela bwani bakaji mu matunga makwabu badibenza malu manene bakaji mu matunga makwabu badibikala benza bwalu bwa badini possibilité badini makuta kajite tupetu kunegu tujamu ni mshindo atetu kwenza mujumu katika twene ni faya kwenza nayi mujumu to tuji bategemena kuju wewe bwani unokutupesha bukole bujubu fuma kumakuta ba mama bonso bali basomba mwabeu chijibuna chibapangila mfranga ya kwenza nayi mujumu kadi wewe mutuvuluka ko bumuju mutuvuluka ni wewe anka yeb mujinzambi mukupesha vocation yewe tuji tuku sakijile bwani utungulo kamuni vocation yewe nzambi wakujulu akutwa mpanda nzambi wakujulu akuimanyika nzambi wabukolo bonso ujumukutuma bwani wewe uvuluka ba mamu mujitunga jebe wewe tuji tukusakijile bwani nzambi akutwa mpanda nzambi akuimanyika mungachi mwetu tetu ba mamu bwani tuji bakutegemela bwani nutujula tuji kunubukolo bwate tukukeba mfranga katika twena ni kapitali to katwena ni possibilité to tujani bakuinjilani wewa kupatu kulombela nzambi akutwa mpanda akuvudishila bya bunyi upete bya bunyi bwani utuvuluka anga taku moyo wa fabula anga tamoyo wa fabula kujibana bebe wapakaji na yote meana tufanishia na mwa ya ba mama leo tunavala ko ba uniforme tunampasha merci mais atomwacha na sie ashitusabwe atomwacha ti kumwisho Mungu me amsaidie amongezee miaka merci mama nanga nazo sepela nayo makasi biso basi na tango ya kala babanda komona biso tina te babanda komona biso lokola bantoyo bayebi bango te lokola bantoyo toza na simanda ko mibali baza liboso na biso nayebi te eza na ba mama mususu bakomi ko négliger bana basi
bazokipe bana basi te kasi mpo na eloko oyo olakisi biso ezopesa biso makasi ya kotangisa mpe bana basi komona mpe bana basi te baza ntina mpo na oyo ezomonana na minute oyo ezopesa biso esengo makasi ezopesa biso makasi mpo na nini tozolinga te tozala lokola yo mwasi amona na miso ya bantu atonga ndako atonga mboka mwasi mpe akotangisa mpe bana akotangisa te ifola atangisa bana mpo lobi na ye ekomonana mpe na kati ya bana na ye lelo lobi mobali akokufa atiki yo na bana okoneglige bana te mpo oza mwasi yango eloko oyo ezopesa biso esengo makasi ezopesanga mpe makasi ya kosala ndenge yo ozosala papa mama nazosenga boye epa bamama mosusu lelo eza na bamama mosusu basondoli bana oyo mobali akufa bana bakomi na kati ya balabala mpo na nini mpo na kozanga koyeba mpo na oyo nyonso olakisi biso ifale epesa biso mayele wana eza nini kotangisa bana mpo na lobi na biso kotangisa mpe bana basi eza na bana basi mosusu toneglige bana basi ifale topesa bango mpe bazala mayele mpo na lobi na bango ezala nini. Bonne fête kaka so show wa mama show anete kolane tambena ololo wakiye tambole tambolota me tokanyitela ye nyangato ahawe komelane chokal zoto poloti ndole komelo kambu tambena widewela ye watu wa mama we mali wasalu hatu sala kapami shwane wa mama te kolane fula tambe mala te koko kunge we yaka to sukanse nani to kumye ide wakiso wakiye le komelo tambuko shalusake fula kambu mbala hende nyam to sangana lane te kono shwane tambolo ta hondo te koko kunge paka we yaka uhambo tokanye show wa mama eko ngondo kakisoka shikaki so show wa mama tambo ngenda ngeni fula show wa mama che tambuko shalusaka te koko kunge yaka tio sala yo limu hatuto kuchika tayo sala yo limu tatema lelo polondole komelo tambuko shalusake fula te koko kunge yaka tambuko kungela nya hinde yaka tio sala yo limu tayo sala shochia mama vwa tayo sala yo shochia tayo sala yo limu polondole komelo lusaka Actine betu gele bala nange betu na manima nange betu zona nge mingi ngele nge fana zona betu mingi sadi sabana nange betu gele zona nge mingi yake journée de la femme betu mese pela mingi samna okutanga na batu nyonso kena manima nange betu gele zona nge mingi fana na betu mbote kubiga betu na manima ve tini ebutu duma na ye litoni eduma kifaki kuko duide yuswa beti kabali duma galu regrete ngela kuko olu wa giseke fa kuko cheki beti galu regrete ngela kuko eli deja ebani lupi beti eli lisa lisolo ko vi beti nzala sila mpane sila na beti basi bala mpuso debrouiller eli makungele galu ko ya isa debrouiller ko yebo duide yuswa beti galu regrete ngela kuko litweke kifa kuko cheki beti Nsama pambola ye oye bosu betbeli swabi odina li Yesu Masia li pie mbote duma boyo ki mwino moko ndenge ba s'exprimaki na langue oyo ezalaki ko toucher bango balukaki moyen ya ko s'exprimer librement. En tout cas na exemple ebele oyo bazwi ya ba femme oyo ba bundela mboka na biso Congo pe o bazali ko sala fierté ya mboka na biso lokola maman Njuzu ya mbongo bo pe ba mama ebele. Peli sous exemple ya yemoko maman Martine Okunji initiative malamu pona ko développer mboka et sengeli kaka mwasi penza à se prendre en charge pour biso moko to yebi ndenge ba mama bazali utile na mboka na biso Congo yaboye ye sengeli to pesa maboko makasi to féliciter fondation Martine Okunji pe et pesa biso leçon. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Krachou.